Ça n'a pas à format bâtonnion sur le théâtre de chez nous. Oh. Félix Antoine Tshisekedi a ça ciment, Kabila a maçon. Oh ya sala ki béton na yepo a bomba na minduki nyonso toko beta Kabila e ko suka na béton fatibe béton. To Jamal e biso bino o za contrat ya liboso te ya liboso na zwaki. Mais président sous na autorisation président na zui sous contrat ya mibale. Alors bitango président tali banda ko na bi je suis satisfait. On a procès. Homme de satisfaction. Mais c'est Félix Tshisekedi. Président Yamoko loko asepela kanango ndenga asepela na so de muto tanga ke ya lobi je suis satisfait. Ndenga pe Jamal a lobi. Osananga ezayo. Dotonanga ezayo. Nalingi yo na motema. Salananga tinasuka tindelanga banjelu tungola lola. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W là je vois BTV3. Un grand merci à tous nos fans et à toute la grande famille internet. Merci beaucoup. Nous avons surtout tellement branché pour nous. Vraiment, l'actualité reste toujours dominée par cette situation de Vital Kamerhe. Lelo Azala qui n'a prison Yamakala. Deuxième procès Naïma. Est-ce que Bako quitte Vital Kamerhe ou pas? Ça reste à vérifier ensemble dans Royambe Labino, le trésor King Yaba Kingi, Bakolombo Kato Mekako analyser ensemble les procès de Vital Kamerhe et suivez. Mbote mingi balandi ya Shebiso TV bisika bozali na tombeli bino vraiment. 2 Action. Mbote mingi balandi ya Shebiso TV bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo elamu pepo kwa elamu bisika bofandi na betando na bino pona kolanda magazine na bino bosolo na mboka we kama makana mona mboka Clarisse Soweto. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Appelez-moi la grande marmite de la presse congolaise. L'actualité reste toujours dominée par cette situation de Vital Kamerhe. Je vous signale déjà que le procès va reporter pour le 3 juin. Il faut témoin le procès et l'équipe vraiment n'a sa mère est-ce que Vital Kamerhe bako quitter ou pas par rapport na ndenge asambi na mokolo na lelo yango lelo tokomeka mpe ko panza teke ko fungola poke na moko babengaka le trésor Kingo comme le roi Yemoko Kolo Congo, les grands résistants. Mbote tata. Yenge matondo ingeta losako na bana mama Kongo nyoso bana a Kongo mungali bana nzambe mpungu tulendo nzambe mokeli ndenge to bandana losambo nzambe mokeli opesa biso mboko Kongo to senga yote to tindela yo courrier mais yo kinela biso mboko Kongo po opesa biso mission ya ko accomplir na mboko Kongo malgré ba yini ya mboka Kongo ba ko bebisa mitu ya ba Congolais po balanda lisusu bitumba ya mboka Kongo te bakoma kolanda ba poste ba détournement ba mbongo mais soukisa bango libération ya Congo ezala ya solo tokoma na libération ya Congo tikate Rossi Mukendi Chebe ya Thérèse Kapangala Liki Kulula Hussein Alanda bato nyonso bakolinga ko fine na pasete pote bazala batelema na place ya ba martyr yenge ingeta toujours ingeta son on va ingeta bona kansara cher confrère Dosta tabesa koloba ingeta que je dis bonjour à passa Dosta on a tête depuis bakanga mona semi Congo na binwango ba mona na kaka les autres ozaki na prison makala malgré on n'a pas pu entrer sécurité zaki tellement énorme bah éviter qui par rapport il y a procès dernier militants INC tonda qui wana ezaki na des autres on a quand même journalistes mais quand on est arrivé là mais on n'a pas pu mais on a essayé peut-être ya kolanda information sur la télé makamnyo sonenge ele kani penza na globalité lecture na yo puis na kota na ba question na ngai ezali théâtre mise en scène merci Natu Tengesa na po a format bato nyonso na théâtre de chez nous na ba domaine nyonso oui le théâtre de chez nous
Les théâtres y est pas na biso. Théâtre y est pas na biso principe ezalate. Politicien a kokotane na théâtre de chez nous. Général a kokotane na théâtre de chez nous selon armée. Au comment on a pasteur a kokotane na théâtre de chez nous selon religion. Au comment on a magistrat a kokotane na théâtre de chez nous selon mibeko. Yango motoloko ati tengesa na za motomoto salela monument monene. To le baso ki théâtre leloyo. Na politique to komi souci to longa to la nata ni Vital Kamerhe to la nata Jamel ndenga akoloba eza grâce ya Titenge sana biso tout au moni théâtre oyo to itizela ki to fongola ki ba télé to tombokela ki bato asnel bakata te po dossier za ki détournement ya mbongo na ngai na yo. Article 58 ya constitution elobi boye Congolais nyonso azana droit ya ko bénéficier na bomengo ya mboka na ye. L'état mosala na ye ezali asunga ete bomengo wana ekabwana ndenge esengeli. Soki président kozwa $100 ngape nazwa be $100. Soki caméra kozwa 200 ngape nazwa 200. Mais oko tikala babomba ngo pona développement. Biso nano tozwa te. Oyo tikala pona développement yango yo ebungi. Oyo panzana. Oyo panzana détournement. Yango to baki te to landa procès to ba mbongo na biso ba congolais za wapi. Mais à notre grande surprise, lokola Titenge sana sala déjà théâtre né de chez nous oyo. Toye to fandi na bakiti au lieu ba bete la biso masolo ya détournement, ba komi ko bete la biso masolo ya création. Il y a une entreprise, il y a Jamal. Ezaki créé na nini, moto nini. Oyo sengela ki azwa mbongo, pona nini moto ya kendaki kozwa mbongo. Est-ce que c'est important dans ces procès? Kasi tango na ko loba théâtre de chez nous, ko komisa eloko elengi. Soko ebi scénario, na scénario eza na partie moko ya ko bungisa bato ba ko landa bino. OK. Boko yeba lisuté acteur wapi, assassin wapi, surtout soko tala film ngomba la liboso. O mono acteur bombe. 3 secondes, bombarder acteur na 4. Acteur a sa nini, a koufi. Bon bien, nzoka sa ki acteur te, bota bona maya bimi. Yewana. Voilà scénario. Eza ndenge moko bako mbulungisa biso pour mise en scène wana ekoka. Babi saka caméra na malembe caméra bima. Bon bité tozo ba congolais. Est-ce que makambo ya société ya Jamel? Makambo Jamel azanani, Jamel Samuel, mais Jamal plutôt, alobi yango bi Jamal aza mwana na ngai. Mwana na ngai akoki kozwa neti ngai mbongo eza na compte na ngai eza ya musala eza bino boza yande na salela bino musala. Mais babimbo yango eza transféré mwana akena yango na mboka la bango ava bakanga tata na ye. Kasi biloko yango babande ko kyosomba yango wapi? Na Congo bon exhibition na Congo sika bateka anda ko préfabriqué. Tala sika to ko mona que justice na biso akoya na ba preuve te, ma ko luka ba pesa ba preuve to nga ko sambisa bato. Ba ko tuna Jamal na ko préfabriqué maison moko eza na combien? Bon esengelaki bakende bebake ndako moko etekamaka otaba mese Jamal yo na facture opesaki po ndenge ni boko benga surfacturation tango boyebi prix oyo eloko wana etekamaka te congolais ka ko comprendre théâtre te après boko mi otuna Jamal yo loba na ndako moko etekamaka na combien eza lokwa moto ako monter baquette alors que somba ba pièce ya baquette moto na quête moko na Dubai osomba ki na combien akoyebisa bino quête to akoyebisa bino ba pièce oyo ya quête ya sombi mais c'est Jamal alobi yango alobi bango balobi Jamal esengela kite ba pesa ye marché pour akokisa makite na kozwa marché ya monene bongo mais Jamal wana ala kisi bino bi dossier o banda 2018 Félix non président te Bitankwiri e banda na Bitanani Bitankwira po ba kombo wana eza lokwa ba kombo ba kra o tolo bakato to kolola mboko na sous occupation ba kombo wana ko benga malisu te ba mutombo ba bukele ba kalala po Bitankwira
soki moto atanga na mona classe kombo Bitankwira a commenter na tanga na institut boye na Kinshasa to na Bandundu Bitankwira ndenge mope na loba na Kamere moto atanga na mona classe kombo Kamere yebisa na tanga na mona classe kombo ka mere Kamere kai wandingi ndingi 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 wandingi ndingi ndingi tokende nanu kuna te tozonga na makambo esengeli ya mboka Kongo boye dossier bandaki 2018. Tout à fait. Un certain juin. Ah, wana ndeko Antoine Chilombo wa famille Tshisekedi. Nana komi mokonza mboka te wana no ba police ba ko telimisa ye na 10e riba olo bato yebi ke oliaki mbongo. Ya lobi Kabila soki bongo mena kenda biloko Kabila ko proposer ngai mais déjà na zongo la kiseke Kabila banda ko proposer uta kala e banda lelo te. Ba image wana eza mais toko lobaka vérité. Parce que motema ezanda kwa vérité, te motema ezanda kwa bolingo. To komi ko bomba vérité na motema okomona bolingo et s'envoler lelo bolingo zete na Congo pour vérité et bomba ni na motema olie bolingo bomba na motema. OK boye to Jamal ebiso bino eza contrat ya liboso te ya liboso na zwaki mais président na autorisation président na zui sous contrat ya mibale. Président yemoko loko asepela kanango ndenga asepela na so de muto tanga ke ya lobi je suis satisfait ndenge pe Jamal alobi tango président tali banda kwa na je suis satisfait on a procès homme de satisfaction monsieur Félix Tshisekedi Antoine Siko bino boko telemisa batu pona nini po homme de satisfaction asala ki be mosala na ye. Il était satisfait. Jamal a dit ça. 15 millions rétrocommission. Bokomi kotanga oh mama fo yonini. So nga Jamal na ngana loba mama na rétrocommission. Soko yelinga marché fona katelo po ndeko Félix Antoine Tshisekedi aloba ke ngona presse internationale. Alobi wana ezali rétrocommission. Na bamboka mususu ezaka infraction, ezaka anti-valeur. Et pas la biso ezali les sabana, mbonga fufu bana. Bongisa venir à bana. Jamel à la Kisibino noir sur blanc que biloko mususu bokoki ko condamné que le président de la République était satisfait na mosala na ye. Alors bibo kende na kanini oyo. Botala kune comme plus que poto. Bokende na mbujima comme plus que poto. Est-ce que zaki masolo oyo biso to bande ko zela bakangela caméra. Bakangela caméra liboso. Donc c'est un saut de mouton. OK. Obabelela yewana kamere moyibi yewana tomona awa. Ezaka ba maison préfabriquée 15 millions de sewaneke wapi. Saut de mouton de sewaneke wapi. Kamera lobaki babimisa kimbongo te. Bona kisabiso noir sur blanc ke babimisa kimbongo. Oye bimaki ndenge boko senga ba détail ya maison préfabriquée bona kisabiso po so de mouton wana etongami na ba bande o amike o batonga quand même ndako en étage batonga ta ba banda aw ya ona le baka chauffeur ko sa ba gère matisinga na so de mouton na ko gifler po eko kwa ya kalate bokende kote na kati mona so de mouton na ko tonga mate tala ba bandi ya mike bache makasi kaka mikolo bakomi mwa 5 batu likolo bako matisa na cantine sa machine mais bon la kisabiso pourquoi ko za ba vie ya ba congolais nde bako tembola likolo ya so de mouton soka kwaye ko kwalela banani batoti bon la kisabiso mbongo wane kenda wapi na procès katani procès uti koleka ba tangeli biso ndako ya Soraya Congolais ba vérité komiko bima tous de la procès wana to ye ba vérité ndako ya Soraya mais lelo yo présenter quand même ndeko est-ce que bango batunaki motuna wana po ba avocat ya kamera ba bito za ki prêter botika to ke kozwa ba preuve Soraya se présenter c'est que ba avocat ya kamera ba yaki na ba preuve oye sengela ki ba beta lisolo ya ndako ya Soraya si bendo po mona le théâtre de chez nous. Ce qu'on est dans la salle. Il se reproche de rien. Ce qu'on est dans la salle, le théâtre salle. Ndeko, ce qu'on est dans la théâtre salle. Son on ndeko caméra ko bimisa. Nakanisi prof Nzei. Nakanisi prof Nani. Na l'hôpital la son. Mais je vais vous dire que je suis le directeur du cabinet du président de la République. Ça, c'est du théâtre. Des discours répétés dans la prison, et scellé la prison. Puis, même que tant que tu reposes,
bimisa beauté poétique ya kosamba caméra la kisi biso ka yebi lopoto. Mais jusqu'à preuve du contraire, avocat il y a ministère de la République qui jusqu'à preuve du contraire il y a une preuve concrète. Il faut que le kasi yango doko lobate ça quoi approuver ça quoi approuver le loro mon côté caméra na tolobaki ndeko Félix Tshisekedi a été mal entouré en commençant par Jean-Marc Kabundi Augustin Kabuya on a la partie civile zela na silisa te maman. Si bato batikali botsaka biso tembe tangu tokoloba bobi fati béton tobisaki bino béton ezaka constitué na biloko pour béton bima béton o caméra za bande de fer Janine Mabunda za zelu nani oyo assassin o aboma avion civil Tango Mwamba aza kayas yemoko ndeko Félix Antoine Tshisekedi aza ciment Kabila za maçon oya salaki béton na ye po abomba na minduki nyonso toko beta Kabila ekosuka na béton fati béton kaka na dossier ya 100 jours bobimisa biso mitema mabe bobimisa biso ba jaloux ba aîné toko le ba dossier 100 jours était simité bobi tala ba kambo Kabila koka ko sa te na 18 Kabila fati na 100 jours béton fati béton lelo yo Kabila maçon fati béton avenir à Congo eza wapi boye ba eteke bato baza na pouvoir eza bato oyo yoka définition à partir na bango union des démocrates pour le progrès social. Pour le progrès dollar est commis à combien? Yoka progrès social yango tozate na union des démocrates pour la construction des soins de moutons. Ce que ça qui bato MLC tongato ba bato ba commis na pouvoir eza mouvement de libération pour le Congo. OK. Ce que ça qui peut perdre tongato ba bato baza pouvoir eza bato petit à petit le Rwanda dirige. Oh. Oui, petit à petit, le Rwanda dirige PPRD. Ok. Parce que bato oyo lelo ba valoriser le Rwanda na mboka oyo. Et ça petit à petit le Rwanda dirige. Voilà PPRD. Mais lelo yo bato baza na pouvoir avec beaucoup de l'Olendo na kolobango eza bato ya Union des démocrates pour le progrès social. Okay. Social yango wapi yango détournement kana détournement état de détournement. Dossier ya Jean-Marc Kabunde bimaki ya ndako déjà balandi yango et comme entre parenthèses les tokolandela biloko ebele ndeko Félix Tshisekedi a été mal entouré. Comment ça fait entreprise o lelo bino boya ko sambisa bo fandisi république mobimba po bayoka bo sambisa société ya Jamal ezaki créé na nini o ezaki créé na 2008 bango bato ya présidence so bandeko ko pesa marché basala ki recherche te pona nini. Oh, parce que ezaki te que Congolais moto akenda ko pesa Jamal marché ezaki bango bato à présidence. La présidence oui. Tango bakenda ko pesa Jamal marché, ce sont déjà arrêtés. Pendant bako ba que Jamal esengela ki te ko pesa ye marché, c'est que ba o ba pesa ki marché. Bo sala ki suivi to bo sala ki suivi te bo pesa ya liboso. Azinda kwa ke ko la kisande ko Antoine Félix Tshisekedi de ko Antoine Félix Tshisekedi satisfait. Talanda kunde ko ngala plus que poto même. Allez, bozongi pour que même biso peuple o boko mona bazoba na bino na distraction tango to ko kanisa ndeni ko libérer Congo ndeni Congolais ko lia ndenge sengeli ndeni Congolais ko zo mosala ndenge sengeli vous nous parlez de détournement ouais salami na volonté ya bato et caméra ya ko sale la bato ba texte répété na cacho ah titenge sana alobaki opinion surtout ya information et quand la caméra boyo mona moi mboka pièce théâtrale moi mboka opinion surtout ya bana ko sala opinion surtout information bana ko tika yango pour na ba transmettre yango et pas président de la République, c'est-à-dire qu'il y en a mais conscience le président de la République aza quand même au courant mais quand ça va ko luka batanga Congo président ndenge nini caméra dit des copies confort et qu'un cabinet directeur de cabinet de la République démocratique du Congo administration ezawala c'est que azwana ko caméra za directeur de cabinet de la République démocratique il y a président il y a président mais comme on va dire que ça la rétrocommission, un directeur de cabinet qui valorise des rétrocommissions et apprend au président de la République c'est quoi hein? Et le rétrocommission président de la République va défendre ça la presse internationale. Un grand monsieur dans la rétrocommission il y a comme on attend jamais la presse rétrocommission va vite to ça y est
marché omoni mabe ya kokumisa ba anti-valeur po bato wana bazwaki rétro commission omona bakombo botanga eso bakombo ya bato po nini po rétro commission yango wana Jamel azwaki rétro commission na ye moto ayeli au marché fo ye pas zwa ndambu soki Jamel abina azwi 10% bénéfice na nga na marché neza 10% bino boluka ba pourcentage musu banani ba zwaki yango kaka bato ya rétro commission basali musana bango ki rétro commission ndeko Congo eza mboka na biso mboka na yo mboka na nga mboka ya bato bakolanda mboka ekoki kozwama na notage par un groupe de gens il y a eu la Kabylie et ses acolytes au bassin 18 ans na pouvoir pour na olelisa biso aujourd'hui les gens de rétro commission baye na bandi ya présidence ya ndeko Vital Kamerhe oyo atondisaki bato na ye na présidence na batie couleur oyo basala tie couleur na poto to tolobaki wapi bakombata oyo babundaki na papa Etienne Tshisekedi na présidence oyo toloba yango te wapi bato ya progrès po bato wana bazalaki bato ya progrès social te bato ya balemba poto baza lokwa babailon Thierry Bailon baye ya kozwa nini baza lokwa banani nani lisu bapesa ba Francis Kalombo bato bafandi na présidence wana lokwa na poto mboko ezaki na pasi botie bango sika mbongo ezali welela to luka mutabi maboko pamba te yango komona na moins de 2 ans régime ya Félix Tshisekedi bato d'abord travailler na réflexion à Félix Tshisekedi déjà pour ce comme ngemu même bato baza na présidence c'était le roi Augustin Kabuya na le bato zoka photo ya Augustin Kabuya papa tozi photo na otango ya ki DPS to mamiki tozi photo ya inane na pouvoir to mamiki to tinda yango bato ba mona ndenge ni bato ba s'enrichir na Congo oyo Amid était interpellé na procès Soraya zaki interpellé théâtre ba ko bakisa guna scénario ndeko eza parce que le 9 personnes oyo caméra tant qui na procès ba wapi bango ba monanité na procès kasi wapi bango eza grou le grou dans le scénario na mbongo ya son ya na ko bisa justice boye dans un pays d'état de droit na pays état de droit justice ne mute valoriser que ta des droits. Justice oyo eba ke Congo mobimba eko sa nini eko tala ba ka Congo mobimba te ti ba génération eko sa nini eko ya. Une fois ba ko sa buzoba soki basali buzoba ba bana na bango lobi histoire bana biso ba kotanga ngana bundaka po nini pona mona na komi na bana mibale na mukana tongo bwe na moni ngai ya mukie nango ya mobali na moni ngai ya mukie nango ya mwasi siko na ko mona ndenga na zaka curieux éveillé lobby bana nanga bakoli batuni oh papa Kabila salaki 18 ans zaki na âge nini mais mon fils moi j'avais 28 ans j'avais 18 ans j'avais 20 ans 25 ans mais papa yo salaki nini ti Kabila ko sa makambo ana nyos na bise non moi na série wana so bimi na baba babecho masasi yango la bomba na mais mon fils va me traiter de pérécho muso beti moi na ndako bitika ko beta ngate kutu Kabila nyoko la bino salaka nini. OK d'accord. Non, il faut prendre des responsabilités. Nabino selon Mibeko Amida tande babakisi so elengi na procès bango dire baza bazoyoka bason peuple zo senga nini o Soraya eko baza makasi na réseaux sociaux on dit c'est comme si baza makasi na réseaux sociaux Soraya alobaki na réseaux sociaux to monaki ba texte mon na réseaux sociaux Soraya alobaki caméra lingaki ye procès eko ya totanga komba Soraya Amida ba vidéo pa mikolo ba semaine ucho le ko Amida bimisi ba vidéo atomoka bimisi ba vidéo soki to tangi kombo Amida procès kokoma on n'a pas besoin ya Amida ba bisa biso mbongo ya Congo eza wapi so ba bisi biso sike zali toza kuna posa muta munduki te biso moto ke ko mbongo na biso to sanction soki to kabola to kaboli soki to zo biso na trésor public to zo biso na trésor du public ko kabola te wazo sango na trésor wala mboka c'est comme si le roi peuple zo tala bango bako mono ndire biso nde bazoba na bango boko zwa mbongo ya mboka Congo boko lia boko koma mabumu ba famille na bino batu banda ko tambola makolo to ko mona baona mituka biso nde bazoba na bino ba mbesi na bino bola kisa biso na loi nini na constitution article nini elobi ke non soki bato ba na pouvoir ka bango nde bato il faut ba koma na mbongo tozakana na kanda ya Kabila article 99 tia bima la kisa ba bien pas nani titi seke de kota na article 99 constitution ba la kisa ba bien na bango pa bana soit temps
ya koyiba bakozwa temps ya kosa ba détournement, c'est parce que peuple ti lelo aza conscienté yango komona tango Kabila alinga longa pouvoir à lobby j'ai réussi tout mais na réussir te ko changer homme congolais. Mais yango ba comprenait que moto senga libération ya mboka za peuple ezaka moto, ils ont détruit moto. Les lois basali ba fanatique, basali ba tribal, comment on monte encore défendre tribu au lieu de défendre Congo. Les kaboulistes, les kaboulistes, les chilombistes, les fayoulistes, les musicistes. Okomona mutu ona ko landa za moto mabe mais akosa nini ako défendre ye place ya moka Congo patriotisme était ya makalisute. OK tala net bilenge bazo ba moto tu parlais du peuple pour ba te défendre nani Kabundi pour Kabundi poste na ye pour ata poste Kabundi to bundeli yango te après 5 ans Kabundi ça ozali sous place wana mais Congo kotika la kaka Congo comment les gens bakoki ko bimisa sueur na bango pona ba biloko éphémère biloko ekoleka. Merci beaucoup, Mwana Mboka. Parlons de la mort, ils ont frappé la présidence Tilelo. Il y a eu 3 morts, je crois, dans 24 heures. Hein? Ata 6, ata 5, tout le monde est dans les réseaux sociaux. Il y a eu des morts, vraiment. Lecture, non, par rapport à ça. Lecture, non, on a rebandango, na baliwa, wana te. Ça, Covid, tout ça, vraiment. Wana politico-virus. Toza na coronavirus. Coronavirus ezali, politico-virus ezali. OK. Pona nini politico-virus wana ekoti na kata bato PPRD te. Pona nini bato PPRD, to mona ta bureau ya Shadari bato kokufa. Mais to kosala lecture kaka na bato bako kufa na présidence te. To banda lecture na biso na avion o ebunga oti lelo to bi mutuna makolo na ngote. Esiko vie maréchal amona na alisute. Esika balona ngonga na yo to yebi te. Mais ba o bazana kate za bato. OK. Vie babi nini vie humaine. Constitution lobiango sacré. Bato bakenda ki bato bakendaki o babunga wana eza ba vie humaine otilelo yo ba déclarer même pas deuil national ba yebisa biso même pas bandeko na biso ba congolais wana baza wapi talelo kwango esike bandaki politico virus e bandaki esika wana. OK. Bato bakufa ki wana ezaki bato bazaki nzinga na chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Parce que Antoine Félix Tshilombo est président de la République démocratique du Congo et non président congolais. Il faut que yeba kamakambu wana président de la République démocratique du Congo akosala neso de mute kolobele le côté. Akosala nini ne Kabila zaki président de la République ateli biso ba mai soa Tshilombo ya lobinga pena sala makambu ya Congo mais président ba congolais za muto akolala na souci ba congolais na souci ba congolais dollar est commis à combien Madeso est commis à combien ce qui Soudan coûte soulèvement populaire et salamaka na lipa mais biso Madeso fufu on ne komoko boyebo limbisanga pona terme mena ko lobande komoko kizubanata sala comédien bien c'est vrai Kabila kutu bande ko pepa ba wese le comme to ko leka ba ko pepa ba wese te poni na yebite wa foke otuna kizubanata donc lelo yo to comprendre ba vie humaine oyo banane ko Félix Antoine Tshisekedi akoti na pouvoir toza ba bantu et pas la biso baloba soki mama azokufisa bana keba yepa ko sa nini akokufa mama azaka boti mone so bobongisi makambu te yema pa ko sa nini akokufa ndeko Félix tango bato na ba kokufa na yebite message mo ya sasu ezoleka na réseaux sociaux na yebite za ya solo to ya lukuta tango sasu soki ya solo sasu alobi ke non ndeko Félix Tshisekedi keba il faut mi kebisa pour lelo ko lamuka atakutu maya miso ngo zaka na source maya miso lelo tela kufi lobi kuna tela kufi est-ce que koki kote ya binote la nature elle-même koki ko enseigner binote ndaku oele la katango nyonso ezandako ya malédiction c'est que président c'est ça présidence ya malédiction la mort est là ndaku oyelela kinzambe ayoko beta bana égyptien abisi bana Israël bota makilana na bino kolela ekozate okomona Égypte bato basala nini balelaki et aujourd'hui la présidence est l'Égypte
Tango fimbu ya liwe ezosa nini botelema bozana courage ya koyebisa ba congolais po bato bakokufa baza ba congolais bolinga te congolais telema tuna pourquoi baliwa boye bandeko tu botika na présidence bo démissionner. Voilà, merci beaucoup. Moi, à qui le prochain tour? Déjà, tu cité. À qui le prochain tour? Il y a musulman, Aminata Kassa, Aminata Yango na lobby, Rolanda Mbonga Ibrahim, nini, au moins prochain tour ya yo. Donc, bakomi na keba, bakomi kotala na longini, yé na cercle ya zarandeni, na cercle na robimandeni. Donc, sur la ta cravate déjà benda image non na cercle. Ok, voilà. Balou qui a dit ce solution, ce sont nos frères. Jean-Marc Kabound, lecture par rapport à ça. Makambo ya Jean-Marc Kabundi, na ebi sarabino, tozongi sa tozaka jour en permanence. Tangu baobi, ndeko Antoine Félix Tshisekedi, Félix Tshilombo wa famille Tshisekedi a commis président de la République. Na ebi sabino bozongi sa image wana. Na lobaka ona be mission nyoso jour boyo kangai, bokozwa vraiment bozongi si image wana na ralenti. Botala expression faciale ya Jean-Marc Kabundi. Et Salinini. Il n'était pas content. Mais le pour la poste, Jean-Marc Kabundi na yo. On a dit que Katumbiste na yo nyoso. Pour ba Katumbiste nde balinga mbongo. Pour y mon président na banga bisa bango la vie appartient aux gens qui ont des moyens. OK. Donc lelo Kabundi Jean-Marc Kabundi a la kisabiso ki Katumbiste na koki ko kufa po na poste. Mais ce Jean-Marc Kabundi ya sola linga ki peuple. Anga lobani bon ça va lokwa ba ko welela ki premier vice-président wana to sa nini to tikela bango. To kende to bunda na peuple parce que la rue le changement ou takana nzela po ba ko accuser nini babi ako confondre bitumba ya nzela na ki député si ko bitumba ya nzela na mutebendaka changement soki to bunda ki te le 16 septembre 2016 mais le lo Kabila lingaki ayebisa Shadar te ka Shadar fandana soki bato bakufa kite se Fortina Ngimbi oti lelo mama na asala matanga te ayoka amona na ba film mwana ekozwa masasi mebemba mwana esika kenda eyebana te soki to bundaka te ba pota oyo ba bali ya kautu tozwa na ba makolo oyo. Mais lelo Jean-Marc Kabundi koma wana te. Mais tango ba ko peki so bitumba. Eza lokwa nde ba pekisa Aimé Césaire. Aimé Césaire to amoni ki présidence ezo sala ya koma bien ta sala ni a démissionner na ki présidence akena na Académie française qui continuer ko komane. Mais tango soki ya solo Jean-Marc Kabundi souci neza peuple. Alukane kutu ba combattre ya ko pesa ka bana moto be essence oboya na Assemblée nationale boya obundela biso. Alo ba natiki. Mais rendez-vous ya ngana bino wapi? Na baba mais bitumba makasi voilà merci mais tango yazo luka abattre la place wana ako battre la place wana tango battre la mbongo tango ako battre la mbongo ako sacrifier vie ya ba congolais lelo était ya ba kabundiste était ya ba kalombiste était ya ba kabuliste était ya ba fayuliste. Ozoloba vraiment malamu mingi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour na bino ba résistant pour na libération à Congo. Pour la libération à Congo eza eloko moko nous devons changer l'homme congolais au Kabila kuka ko changer té. Par mentalité. Pendant azaka na pouvoir. Ba yeli biso nouvelle citoyenneté. Ba benga kango bongo té. Mais bato oyo ba ko diriger nouvelle citoyenneté bango moko ba ko sala ba détournement. OK. Donc, lelo bazun détournement ba kotisi moto na motu. Ba kotisi moto qui parti politique que pour nos mosala il faut soutenir parti politique ce parti est comme na pouvoir nde ozui mosala. Parti politique. Stokate pour ko ezo chité. Na chité awaka. Les amours de la fin nanga yango. Moko boye il faut soutenir nango yango na ko ebisa ba bilenge nyoso ba kenda kotika ba demande d'emploi na UDPS. Botant la constitution, na ba 31 articles 31 au bazolo ba droit au travail, un devoir sacré. Oh l'état zawana pona sala nini balobi te que droit au travail c'est dans des partis politiques. Lelo bato ba komi ba fanatique ya bato po alukelo ko akolia. OK. Il faut to bongisa congolais motu ya congolais to te ya congolais patriotisme bolingo ya patrie ezaka na ko banga te il faut briser la paix nga ezaka so na zwi menace na téléphone jour na moni yo to ko kanga nini ebelo na ebisa batana na téléphone nga na bino rendez-vous na nzela lobby na zwi mégaphone nini na balaba na boulevard na yo te ya bato abo filmer nga tana ozonga na zwi lien na tindeli bato basala nga menace ke yo to kanga na bisi ba oya bimena baba nani
nga Trésor King o tambola na baba nani nga Trésor King donc je peux pas avoir peur na batu tango mboko Congo ezanga to comme ça batu tout ba kolo Congo et no bana Congo. OK, voilà, merci beaucoup. On est arrivé vraiment à la fin de cette mission. Merci na batu surtout basaki branché pour na kolanda les Trésor King qui s'appelle le roi balobi kolo Congo bisonde bana ya Congo te biso bana te biso ba kolo Congo bana Congo ba kozela batu basalela ba kolo Congo azela mutu te ye abibenga kolo Congo aza kolo Congo. On est tous des Congolais, tout ce qu'on veut que Congo na biso est à la meilleure lobby, c'est-à-dire que Congo est bongisama parce que bano bakoya lobby bakuta Congo et si elengi bano équipe et bongamaki na lolenge yango to koloba kaka. En conclusion 30 secondes, c'est que bako quitter caméra par rapport à ça. D'accord. Papa na bango tina le beza scénario ati ya nani photo na ye. Il faut que tu na nani chitenge sana. Papa Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu.